Mbote na bino ba dekweza bino mama ya Kilungu Shembo TV na telemi ce soir pour na pesa sango na pesa moi eloko na kanisi na mutu na ngana sala po esunga batu esunga penga moko tuza bata YouTube il faut te ba ko créer to créer kana psona ngepe to fena ndako mikolo misale ezate ba église ezate ba classe ezate ba magasin ezate ba restaurant ezate ba basket ezate ba cinéma ezate musana pseza ka ko salaka ba émission ola moko kanisi nyoko sala osali netinga na fana kana Australia wa na sali mo émission na ngoyo pour na tapo na breakfast o ba bengi déjeuner ko to chine na chena nga tite tipembeni ezawana après ti okolia moi désert wana ezana kati kuna nasa kutu côté à tite nazo ba côté tant toza na été ba ya mwasi été la kisi tant toza ne langage je pense à lingala ni tibso na Australia epé la ka moto moko toza kana moto moko makasi ya mwasi okata ko pesa reshote po lamba po tika bano na nzala ezana tina te o eza préparation ya ndenga ko bongisa ololamba fufu olamba loso ekopesa moto na ndako ya mwasi na sali bileyo préparation ya sama préparation ya tango moto préparation tango ya breakfast oko préparer mo kaka yo ya mwasi ozuka ka mapoyo to somba kana shop ozu sausage babenga na lingala sausage c'est quoi saucisson cheli bana pembeni nayo moko mukolo kokoli yango ozu sambusa oyo osali mbala simona kosala makasi na laksande basaka sambusa basaka mona viande da chineza na kati ba musu bachaka ba vegetable ba légumes na kati na pilipili ba musu bachaka pilipili te po bazana bana okocha pe pilipili okalingi apa otiki pe ababa musu bale pilipili te ozu wana eza yogurt eza kitoko makasi eza na sukali makasi te basangisa na eloko te ni fruit po ba yogurt eza different eza ba mso basangisa ba fruits na kati ba strawberry ba nini mais yo eza ka naturel sausage no wana olokali na mafuta toza na four awa utia na kati ya four ba ya mwasi utia na four microwave eza kuna likolo okoku chauffer mosoki ekomi malili awa toza na four sima na ngoba ya mwasi na eko présenter na tombaki sausage na ngai po toza na sama moyo wala mafufu wapi tanga bana bakolia wana otie bango ata ba drink moi jus soki bakomela jus nini ya orange to ya apple o babengi pomme ça va okalingi mwa sambusa wana ekotondisa bango lokwa fufu soki basisi kolia oyo na oyo balinga pe mingi sauce tomato na présenter sauce tomate soko lingi pe na omoni oyo okosa pe matungulu okalingi matungulu na sauce tomate na bango balinga yango makasi nata soki mulanga sauce tomate wana eza wapi na armoire ya biloko kolia sauce tomato na zi sauce tomato yango oyo sauce tomato yango wana bango bayebaka nde baliaka soki akotia matungulu na kati azwi sauce sona ya tie allié yo pe mokoso nika sauce tomato no kokolia so pe ngoka nga chips kaka yo tamba osa kolia mwa sambusa wana mwa lipa na sausage kobosa kopesa bango dessert te kopesa bango dessert wana eza yogurt wana eza ki naturel nga moko nde na kati ba fruit oyo ba fruit na kati strawberry na bitabi soko lingi pe kokocha oyo komona ngo lisusu nini ezokimanga ba crepes okocha ba crepes na kati pona kosaka ka esthétique et ça l'esthétique ozomona opesi bango balie c'est tout yo pe mukolo soko lingi pe kolia ezata ka biloko tant pe tolia ka fufu tolia ka loso à chaque repas il faut dessert ezalaka yango yo dessert okosa ba dessert modèle ebele ndengo kolinga ngala sena nga ya bitabe na tina strawberry na kati yango soko linga ko chepe ba grapes okokocha na saki yoga topo yoga tonde za ya famille za mwa munene
pour ce que ce bayo quand kim ke balia na bango tam so so ba mami ko to lia papa mikolo boko ta kota bomi abonné par Plus Mushembo TV et donc à moi émission kaka ya kolakisa ni tozo sala po tozo sala musala te tozo kende sikate to comme prisonnier na ndaku depuis makambo ekoti donc musala ça kaba ce qui tozo bata YouTube tozo kaba to akosalaka bandi ba émission ba télé réalité ouais ça kaba télé réalité à tongo papa to comme 12h mais moi moko ebimi yango ndina proposer oyo ok boko takota bomi abonné ezalo kolia fufu ezalo kolia loso kobosa kosaka dessert te otiango na ba tasi ya seboye au servir bateau. Ok, see you, bye.